députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député. Oui, tokomi vendredi 22 avril 2022 nalobaki na batuke foboye ba makambo ya solidaire optique bokende ko s'enregistrer na galerie nouvelle galerie présidentielle na rez-de-chaussée côté escalator ils apona ba cataract bandeko wana bakoya na mois prochain mois de mai awa na opesa bino ba précision c'est le moment d'aller s'enregistrer au salisi examen batali ba confirmer comme ça ba ligner yo masolona député bandeko nangai c'est un jeune de 24 ans. Il s'appelle Samuel Moindo, jeune journaliste na Rwenzori. Bakotake pendu. Babomiye, bapandreye à kofinanzela ya Kasindi. Masolo. Masolo na député, c'est le débat sur la loi électorale. Oyo to bandeli lisusu lelo. En attendant, tous aji cause la bande qu'on a vu sobaya. C'est l'information, l'actualité. Masolo na député bande konangai. Et un dialogue et bandit entre les groupes armés dans les pays. Les Rwanda, l'Ouganda, Burundi, na RDC. Tozakuna na Nairobi. Et le Congo n'a d'accord dans côté. Mais bandit quand même. Masolo. Masolo na de pité bande korangai. Na lingi toko kako décortiquer ces quelques points. Aux d'actualité et aussi nalobela bandeko tozakuna na changu na maluku la vie là-bas comment les gens vivent bazo ba mama o bazo kata bilanga bazo bimisa biloko na bango ndengeni makambo nini bazalango notre équipe était descendue là-bas félicitations à Marie-Hélène Mulumba oyo auta kipoto azaki ko vivre na Belgique aye awa. Et puis abandi ko sala ba moi bilanga na ye lelo amoni pasi ya batukuna moi forage koti je vais vous balancer aussi ça c'est dans cette émission voilà bande kolanga na lingi tobeta masolo wana un peu rapidement toye bisabino nini koleka un jeune monsieur un jeune garçon il est âgé de 24 ans et moi mobali wana bakutiye Bapandre, c'est un journaliste, il s'appelle Moindo Samuel. Azalaki, journaliste na radio Rwenzori. To éviter ceux qui alobaki nini, ceux qui asalaki nini, bakutie pendu na village Kalembo, tozana nzela ya Kasindi, kuna na beni. Ça nous dérange de plus en plus. Parce que eloko wana bakosala, yango ngana zolo baka na batu. Il y a les acteurs majeurs, grossistes, qui entretiennent l'insécurité à travers les détaillants au Bisoto Monac. Les vrais commanditaires, il y a Est, Bamona Nakate. Baoba Zomonana, Ezaka Baoba Tinda. Les ce jeune monsieur, il n'est plus. Il est parti. Babomiye, Bapandreye, Baté Singana Kingo Babomiye. On l'a retrouvé là-bas. Qui fait mal à qui? C'est compliqué. Masolona de Pité, Bande Konanga na Lingito aborder la question. Il y a, parce que Tolobeli insécurité, c'est que ce n'est pas aujourd'hui na Kenya, na Nairobi. Vous allez constater que Nambo cannabis est comme système ya boma batu bongo mata. Depuis l'entrée de l'AFDEL et comme système, mutoake na zamba abomi après bo vandi bo négocier na ye azupe fonction a wazo kamba azo zwaka ba honneur. Les gens qui marchent sur les sangs des autres. Sans pitié. Et bandi na AFDEL ba se brouiller na mzee Laurent Désiré Kabila. Bazonji basali RCD.
tangu bazo sala nde batikaka ba Mutebusi. Après baye kobimisa Laurent Kunda. Après baye kobimisa ba Bosco Tanganda. Après baye kobimisa ba pasteur Mususu Basalaki qui était ici. Et ce genre-là, ce qui m'étonne, ce qui me fait mal, la majorité d'entre eux, Bazakuna Bazo Salani, ce sont des pasteurs. Ils se passent pour des pasteurs. Ils nous font du mal. Yangona Talisa Kibino, quand la Grande-Bretagne signe un accord avec le Rwanda, pour na kotinda ba islamiste, baya pembeni au, c'est-à-dire baya bakotsa bangona Congo. Pendant que le Rwanda prétend être un pays chrétien. C'est un sujet à réflexion. Yangona Lobaki Nabino, j'insiste encore à dire que il fallait qu'il tola talikambwa. Mais hélas, tangu likamwa ndengo anezo salema, bako créer les bino ka keloko moko ya distraction. Mike Galamba a répondu. Zawadi a lobby. Peniel a lobby. Bande Konanga. Nous allons vivre dans un pays où menace ces awa. Biso tozo côté la kaba bolingo ba love ya bato. Naloba kanabino une chose. Ce que mouni muto azo sala trop de publicité à mariage na ye. Vérifier il y a un problème à côté. Ngaitambo. Nalobi boy. Ce que mouni muto ta page leki à mariage. Yeba ke ezane loko moko. Soit azomona ke moi si azui azaki ko réveiller te na vina ye. Donc azwe loko leki na kilo. Soit te mobile azui azaki komona ke en tout cas est-ce que ngana cause wa mobile ya model 1. Soit ezale loko bazaki ko wele. Omoni kwanga échantillon o bato bawele la kawo ya beti boyo ya simi. Donc ezandenge wan alinya répondre na ba o bazaki ko wele na bango. C'est votre mariage, la beauté relative. Ce n'est pas que ceux qui ont se pelaga na mwasi pembe, mususu pas se pelaga na mwasi mwindute. Nena ebisio. C'est pas que ceux qui ont se pelaga na basi mbinga ya minene, mususu se pelaga na mwasi nzoto mikete. C'est pas que ceux qui ont se pelaga na ba o batanga, mususu se pelaga na ba o batanga te. La beauté relative. Tika ko sale la biso ba besoin no sale la biso. Tongo mi di pokwa yo wana oza bolati elamba moko na mobile na yo poster. O bo pesa ni bizu na mwasi na yo poster. Ozo défier nani. Na lobby, je répète. Ceux qui ont moni mutu azo sala tapage trop na bolingo, c'est que Isaïe loko azalaki ko ndimateke ko kati ko kotisam. Alors que bamuso bazo mona ta eloko te. Aza mwasi na yo, asa mobali na yo. Et puis ba mariage ndengo wana nde bato ezala kaka ezaka formalité ndenge za wana. Ba o babimaka na mwasi yango basekaka yo. La vie intime, c'est traite dans l'intimité. Ce qui bino bosala, ce qui n'est Okolobanini, villageois, oui. J'ai dit la vie intime, c'est traite dans l'intimité. Quand ça devient une vie publique, aux années logozoling. Naloba na bino. Bomoni ba réseaux sociaux oyo. Et comme ndenge bomona ka vitrine na poto. Ndenge bomona ka ba chele ba tele magana ba balabala awa, OK? Ceux qui na justice na buto moni bango ke awa na ba alimenter ba 7e temps ozole kana buto ozo vitamine ozomona ba maman moko mitakala bazozela. C'est ça les réseaux sociaux. Oyo mutu ya ko publier ka ba photo tongo midi pokwa tongo azoluka nini? Okoti ko expliquer nga tongo midi pokwa ke non nazo sala te ozoluka nini? Ba photo wana. Soki osali maquillage oche. Osali boyo oche. Oyebi nini? Exact. Nalobi ils ont marché. Mais ce qui me dérange, au komona mutu penza na âge, ozana bana mikende bako sala bazo sala ka ba publicité ya ndengwa. Mais yo maman mobimba des fois koko. Ozana na degré wana. Na babo kilo bazo tala yo, ba o balinga bana na yo bazo tala yo. Donc na réseaux sociaux bazo linga yo papa maman balingi bana.
balingi yo papa. C'est pas possible. Et pendant 7 ans, les ana makamwezo sale manamboka na yo. Le Rwanda menace, bayebi bino bien. Bayebi bino bien. Dialogue bandi kuna na Nairobi. Je suis très contre, ça c'est mon avis. Ngai tambwe naza contre dialogue wa. Tokozala kaka batu babomi batu après to fani na bango to bandi ko dialogue. Ata justice transitionnelle lango. Ata justice réparatrice lango. On va rester yake ale batu babomi après to fandi wana to yokani to reconnaître bango ba grade to pesi bango bazo linga. On a la paix. Depuis que nous avons commencé à faire ça, pourquoi la paix ne revient toujours pas à l'Est? Toton dit ça bango a en armée. Toton dit ça bango en politique. Qu'est-ce que nous avons gagné dans la nomination? 0. To gagné à ta eloko mon côté. To gagné à ta eloko mon côté. Et on doit continuer à biloko moko bato babomi ale toketo vani na bango to pesi bango poids. L'M23 et kufaka nango. Et comment que parti politique, une partie na bango baye bakoti awa. Ba diriger tellement que bazaga na chance ba nommer bango. Ceux qui bobo na kobeta manduki. Ba msusu ba ke comme des réfugiés, na statut ya ki réfugiés. Mais moi je pense que la solution n'est pas là. Solution est à un niveau ya acteur majeur, ba grossiste, ba oba pesa ka bango manduki, ba oba tinda ka bango. Bango baza ba ka ba marionnette, bazo manipuler. Kagame Keïte a tindi ministre na affaires étrangères pendant que Félix Antoine Tshisekedi azakuna, Yoweri Kaguta Museveni azakuna et Uhuru Kenyatta azakuna. Donc yes ko a tindi ministre des affaires étrangères na parce que aza trop occupé. Il sait ce qu'il fait. Na ligne aborder deuxième question parce que quelque part, ça me dérange, bande konanga. Ça me dérange. Si nous devons rester là, tozotala. Mboka na biso ezokende biso tozana kati ya distraction ya kofinga na ya kotala ka oyo nani alongoli bilamba lelo et on est là biloko etala makana ba congolais lokola buzoba ezate. Et ce qui me dérange, c'est quand vous sortez Moutazolo Bano, tout ce que nous faisons là, mais papa Ozana ya yo mwasi. Ozana ya yo. Ya bien, ezawa na pembeni na yo. Ozana intérêt, tika ko luka ko sekate, biloko. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Attention, je vais expliquer ngane, yo muto vandela ka ko tala buzoba. Ozana ya yo mobali. Yo ko vanda mobali na yo azate, soit mobali na yo azali oche casque. Casque wana ozocha, ozolanda nini? Papa, vérifiez longola casque wana oyeba mwasi na yo alanda kanini. Pourquoi il suit ça? Ou bien yo moko zoko kalisu makambute. Je ne comprends rien du tout. Bobala kapena moyi. Ce qui makambo zo simbate, docteur Kabe yo azo salela kabino publicité. Mabale tikala ka kopal oyo akota alali kuna oyebiti azo solo na nani oyo akoti alali kuna oyo azotala nini oyo azotala nini il y a pas de contrôle oyo azolanda nini et comme pona mutu apusa na pembeni ya mwasi na ye soit pembeni ya mobali na ye il faut atala biloko moko boy siko wana ozana ye na ebite o ezaye to ya tikalika kopali yo makanisi na yo ozali ko se concentrer pour na maka c'est pas possible. Et pendant 7 ans c'est votre pays où eza sous menace ndenge na lobaki na bande konangai na lobi pendant 7 ans c'est les Kasaï qui se meurent bino ozolo ka bato akofinga OK ba peso $100 ofingi même ne to zolo alongwa kuna villageois wana naza villageois ou reconnu ambassadeur il y a pas villageois mais c'est un c'est compliqué. Nalobaki je viens de vous dire na wuti ko yebisa bino eloko moko Marie-Hélène Mulumba vivait à Bruxelles azaki na poto aye awa makamangwa politiko mataki ta tout ça amonité boule yeli na ke plateau de bateke moi si wana bani ko sala babilanga zo vivre na batu wana zo vivre na ba mama wana ainsi de suite lobezala ki forage
batterie ya mai ne tumone na kadene chalaka ça déjà vous va assurer bateau parce que maman zawa zami tunaka tozotuna oyo espère na musala na chef mukolomboka yona ko déplacer kuya a pour ba congolais balembi ba polo balembi ba photo tango moni ya telemi boy population baza derrière ye nga mopandisa ngona ye parce que ba fondation to mona biso ba photo to mona ba promesse to mona ba bâche devant chef et wana te ba boy koloba akoloba après so population ba moni mai yo attaque molambi ndo yeli biloko lambi ti bano ya suki ezali no banga ya suki ezake mai ezali kozwa mai bozomona ngo kala mingi te zomona balingi nde ba vivre lokoli ofongola motema ki mai ezali na mekisene asala ki mai soki apeme tomona tomeli tokosopa masanga etandi nyonso Amen, les ensemble bato eza ensemble soki bakobenganga mfumu mpona population alors population vaza na esengo mpo bazwa eloko ya kito après mai mama kuresa nini Tu as déjà un message, ceux qui maman est pour signaler na koya tambang poto swana. Susi na ngaiza ke mama, suki penza mba kusunga ata na mboka na. Asengi ma aid mama. Eloko ngombe. Là musikate pas même 6 km. Bana kutu baya otanga ma yede yetu zo école secondaire na ne quotité primaire secondaire bayaka. Yango me eloko ngana yelia osunga ngai na population ezanga mna population nyonso timtu asa de match ezanga ça va que c'est beau na ozwa ba coordonner na yo comme ça na osala programme na to kutana na mona pe village na yo comme ça na tala to yo kana pour la mai to tan et l'autre ko sala démarche to ko sala pe poto me bino mai pour na vous allez sinon maman elle est comme côté sec du sabimba la sec na bana la lita mi comme côté ba maman elle na tali makabani nene na lita ba ya makosa ka atani ya minene jamba ko pambola ye mbala tukutambola tabo akomata ye akozala itu ya minene mbala ya nsima mpona na bisa bayaka wa akosaka biso alobaka te likambo ya mai me mamele na ye alobi eloko te kaka kozwa avec aksa nasepeli nini mameleni lokola ye mameleni aza mama na biso na jara yambi ye aye kofongola mai tosepeli masali mameleni lokola mai ekomami obeti maboko amata likolo mai oyo ebonga lokage ezala toselage ezala te akende likolo ozali na mapamboli na yo ozali nsima ozali na delakelima depuis mboka oyo ebanda mokili ebanda banda Kasavubu Joseph Mobutu Laurent Désiré Joseph Kabila lelo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 5e président tomona pasi soki tokomi na 6e 7e 8e mois na mboka oyo otalima yo biso tomelaka incroyable mais vrai café mais na kotala mama oyo tozoka mama Marie biso tokanisaki mama Marie Hélène mulumba tokanisaki aza munene pembe mulai suki ebele nzoka te aza na ye kaka boye nde yango toyokopesa elongonya
lelo ba jeune fille na biso bakobima propre, ba maman na biso bakobima propre pona mai oyo ya sili kopesa biso. Mama oyo saleli biso ezala ya liboso te, ezala pe asuka te, o continue menzambe nde akobakisa la esika yango esanini euti. Bo yigolo bani na président de la République. Parce que batu yokana nu batu aboye nde sengeli baya comme mapenda comme wa chef d'état na ba bita awa lelo bozane sengola moyen na yemoko aza député te aza ministre te mais batu abonde sengeli baza ta ba accompagner vision moko zamboka le peuple d'abord on est yango mai courant balala malamu hôpital okolo ba nini na maman Marie Hélène Mulumba président de la République azana besoin ya batu ya développement batu bazana souci à population. Juste, Ngana Korobana, Excellence, le numéro 1 de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de ces pays. Parce que Bisoto Lukaki, Bazalaki va perdre, mais cette fois-ci, Tozi Soso, Yamboka. Alors, Mokondi Yamboka, Esengeli Nae, Asala Naba Maman Marie-Hélène. Maman Oyo, aye na cadre propagande te, azana famille n'habita te, bita pe to yebete. D'ailleurs maman, c'est ma toute première fois na mon ayo. Oza pe na côté mais elle a pensé que n'habita ba maman bazali aye ko sunga biso. Yango na ko yebisa excellence. Voilà batu o esengeli à la place. Nde bango yeyo. Na volonté na ye, na mbongo gouvernement te, na makanisi na ye aye ko kanisa biso ba villageois. Asalil biso musela kitoko emona na miso abatu depuis de botama tout ce que mona loka boete vraiment excellence kanisa mama o epona mboka na biso bita. Je vous remercie. Tout monde déjà exemple déjà ya liboso ndenge sauter ndenge pandani bana mboka ba beti maboko balobi ke natuna na mama likanisa ngo mama yo zela ngo ndenge nini po awa na biso na plateau. Ba député ba leki ya lolenge na lolenge likanisi oyo ezalaki te ozolengo lolenge nini bakoko na ye baza na bita te baza na kata bita bakoko est-ce que mama ou papa bote baza na ndako baza na ndako awa te lokola za congolais bazali na kata mboko esengo toza nango na kata bita toyebi te mama mokolo mosusu tokomemona mapeka tokomemona mapeka tokotambola na yo bita mobimba tengo nange ezali ya liboso na zamu teke to na zamu tike mabele bakolo Kishasa pe bakolo plateau yo esenga ngo ezake nena moni mama Marie Hélène Mulumba aye ko salela biso pompe do lelo biso to bénéficier mai parce que to la vraiment na crise ya mai to zoluka ba député ba ko ya ko soutenir biso to moni bango te mais to mona ba député ba limana ba teke ba vota maka chaque 2006 2011 eloko moko basalaka te ba ka ko flatter biso. Si tu as après l'élection, il y a flatterie, il y a Thompson, il y a Tricot. Thompson, il y a Topesi bango, voix sur Topesi bango, voix tabake, bakeli bela. Kandengo moni, mungu ekenaka kati ya nzungu na soupe. Donne bango pe bakenaka. Si tu as na mwaka ba élection bandi, il y a flatter biso. Lokola toza la biso batumo toza bazoba, ya toza ko voter bango. Mais pour le moment, maman Eleni biso miso fongwami miso kominga eloba mubutu do mama na biso yeyo oyo biso toko sepena ye ti kilo koya Yesu Masia nde tozana sima ya mama Eleni Mulumba. Gai nazali ingénieur Jean-Marie Bonzembo Ekotomba. Nazali coordonnateur provincial du service national des coopératives et organisations paysannes dans le ministère du développement rural. Mama Oyo, Marie-Hélène Mulumba, Nganazali, na kata fondation lokola expert consultant. Ngainde mutuna mema ye na plateau, na tambusa ye na plateau. Peto yaki na bita mukolo moko boye, tokoti na dispensaire. Amoni, tokoti na laboratoire. Amoni microscope, amoni ba lame, amoni ba mbetu, tanga bimi aleli. Aza député te aleli. Souci oye aza nango na mboka oyo. Aleli na tambwisa ye ti na nkieme na koleka dumi na tambwisa kuna soka moni bana mike soka moni population ne baza ko souffrir kolelaka nzela
alors tout cela et la question de volonté, na éducation de base aussi. Éducation de base, na détermination au ça les kamamalam. Hein? Donc on est ba diaspora ngoya ko oh parce que ba diaspora ba finga mingi hein. Ah. Pour se voir la valeur bazanga na kabula kabanga. Quand il a bango. Hein, ya motu ya bazali. Le ko la moi seul. Atika mboka bébé le ko bébé oyo. Hein? Mitala zongi. Misala zo sala minene. Ah. D'où matako basengeli bazala à côté ya mokonzi mboka bangoyo. Merci. nakoloba boye na mama na biso Hélène are Hélène Mulumba seka ye kosala biso eloko ya bien aboti bana nanga 5 heures ama ya passe bakushe ezokuba me lelo nde nazobota nayebi naosokola mwana na bakushe ya bien seke ye nzambe apambola asala makambo ya minene na bopital etongama awa na bita mpo tosepela namonaki kaka yaka na quartier na biso toyambaki mele tomoni eloko ya boye na longwe nde na ye kotala nazalaki kobele ya kolala ngai bina komona mai mama Hélène Mulumba asaleli biso na ye mpo nasokola ngo. Merci papa tosepeli na mama Marie-Hélène. Na nini asali nini? Tosepeli asali eloko moko ekamwisi biso na kati ya bita. Tosepeli na ye makasi ndenge bimiseli biso eloko aboye. Tomona na ntena mboka na biso mai ezochola. Vraiment tosepeli mama oyo akende liboso azonga simate. Tosepeli na ye makasi. Baso kokosa biso ba député mususu na Maputa na Basoso na nini nini. Aya liputa wana funa sokola ngo funa zalana funa mai soki mama Hélène abimisi mai te en tout cas ilingeza la passe na kati ya mboka bita. Merci mama tosepeli na yo kende liboso tokobatela ngo botela biso hôpital pona bana na biso vraiment nzamba za lokumu amema yo vraiment mulai penza mama umela papa na ngambote mbote papa na lingi na ye banga epenge Fofana bongo yo bon ngai mbandele mututa Roger eloko nini ezoleka awa eza fête eza collation eza ni bon eza fête te ezali pona ngai to pona biso eza événement moko keno événement oyo keno to pona to tafani na bita bale bakawa boye to zali na carence ya mai eza musika bakoza mai te mais lelo Nzambe asimbi motema ya mama Marie-Hélène Mulumba aye ko fore mai na bita mai pe yango ebimi réalité monani yango zo mo keno bato to bajane sengo. Et puis là, baboye. Ba député oyo biso to vota kala awa na boye. Na decision biso. Ba yaka to vota bango, ba zoka pe. Ba sala ba stiko osata eloko moko awa na kati ya mboka na biso koto ba koto te. Mais maman eboye ni député ni gouvernement ata na gouvernement te. O boye te mais azaka ka mama mais tala social e ko sala ayiko pesa biso vie. Yango na to ebite soka ko posile. Soko kwa posila solo na mama campagne moi to ambition na ezati ya za pour na développement papa journaliste limbisa ngati to kwa pourquoi azana no boye asali biloko minene boye bongo soka komi na sika wana ko komi ministre c'est que ya minene ko likasesu po azana no lelo te lelo asali lelo munene awana kata milia biso bongo lelo soka komi ministre ou bien komi gouverneur ou bien komi nani c'est que ko sala ya minene ko eloko ni bo profiter na ba député na bino awa o sala ki campagne o nga oloba wa zoba ba pesa ba polo ba bongisa mai te ba polo bongo ya pembe au moins opesi polo tango bongisi mai wana ba ko nikelela mbana yo e bongi pe eza bien ezomonana yo na ko pesa merci mingi mama o Nzambe apesa e makasi ya ebele pona na mikolo na yo ko ya liboso ne lokwa histoire o bosana kango ko bosana ngo jamais na mboka o ya bita ponda bona ko vivre na lebi loko na ngaso na meli mai te na za malamu te so na sokolte na beti inisime te ba moi ebele. La police est là. La sombi opi mai ya rouge. Mai ya maf. La somba opi na police est là na pangusi na makolo. Ya comme mai ya maf. Na sinda mo na ko sokola ta 3 cantines. Osoma opi, osali tetra. La sombi opiri. Na zwe la mana ngai. Na police yango na pangusi na makolo pona mona na mwa soin. Mais là si lelo onde mai bimi boye. Na ko sokola ta 3 cantines na mai. Sentiment inoza nango lelo. Bon, naza plaisir makasi pona komona mama Hélène asaleli biso mai. Na beti 4 ans na bitana sokola kate nzoto koma dactylo. So cheka mai mazipa na nzoto bwe mukusa.
yango wana sentiment naza nango ya omona basaleli biso mai na bisa mpe na kosokola lisu mai ntango nyonso naza na mposa osokola donc plaisir mpe sentiment naza nango na motema mama nzambe apambola ye bana bateko bayaka na bapolo ya pembe mais savo eza te mai eza te okoyebisa yango keno élection oyo ekoya 2023 moto akoya na Thomson akozonga kokabela famille na ye bon neti nga boye kutu nayebi bango te mpe namona bango te mpo nasepelaka mpe na bango te bazwi bamongo mingi baza bateke oyo eza mabela bateke mais bazosala eloko malonga te yango tosepeli komona mama Hélène aza ne muteke mais aza d'origine congolaise yango tosepeli kosala ya biso eloko monene na mboka ya plateau boye tosepeli yango biso nyonso naza na esengo makasi mpona événement oyo eloko esalami ndenge nayaka awa nazala na pasi na motema komona ke population azala na mai te ya omela pasi oyo esalaki te esalaki ete nabunda si bazwa mai lelo tokomi na mai yango ebimi bato bazala komona ke ezalaki impossible na esalami mpo nango na osenga nzambe merci toyokosala nde vision ya chef abetoya toyede ye ngaza moto ya diaspora so nayaki mpo na ede ye na mawa oyo namoni bato baa na pasi na babi na baa na bango awa tosukola na bango mai ya salite wana tomela na bango mai wana me tokoki kosuka mai wana te iko tomela mai oyo bato nyonso bakoki komela mpo mai wana ezala kosuka bamaladi ebele au moins lelo bazwa mai mais j'espère que tosuka awa te so tosasi ebele mpo na bango mpo bazwa na besoin na biso koyoka yo ntango olobi mambo ya diaspora nalingi moto aza na États-Unis moto aza nalingi bato bayeba yo oza diaspora outi wapi na mboka nini ngai nabandaka na Belgique plus précisément na Denderlein pas Flamand donc nalongwa Kinshasa awa depuis 1990 ce qui fait que nayebaka mpe plateau ya bateke te ngai naza Marie-Hélène Milimba ngo naza originaire ya Kasai sikoyo oza forage ya liboso babandaki après ezali programmé ezali 4 forages oyo eza déjà programmé mpona sikoyo mais tokosuka na 4 wana te tozosala nzela ya mobimba ntina mongata donc motu nyonso tu ifo amela eau potable bavillage oyo ezosala te totia 2 forages tokotia 2 forages place esengi forage moko tokotia forage moko mais bana nyonso tu ya koto ya plateau fo bamela eau potable oloba nini tofrançai na kopesa mpe na badiaspora lokola ye po baza na makoki conseil nakoki kopesa mpe badiaspora lokola ngai soki bokoki kolia mpe boya koede ekozala malamu tozalaka na mosika te mpo na kokritike mpo ngai mpe natiki famille na ngai mobimba kuna me naye kovanda awa na se sakrifie mpo na koede population nazali na poste moko politique mpe nazali teke bapesaka nga mbongo to bafutaka nga quelque part me nayeki kaka na ide ke eloko nini mpo na biso oyo eza malamu te tokoka kobongisa yango nde na ide wana nde nakoki natambola natala naye koremarke problème na bao ya mai nabi te avant biloko nyonso malamu bazwa mai donc bapo bakoki koya lokola ngai baye mpe kotala oyo ngai namoni te oyo to ngai namoni me naza ya mayele te baye mpe na oyo bao mayele tosalisi mayele komsa mboka na biso ekoki liboso population na biso souffrance mpe ekodimine so biso toye kosala bongo non seulement topesi bango mai mais tokocrée mpe baemploi donc souffrance mpe ya bato ekodimine likambo ya hôpital wana population azosenga mais ngai moko nazali infirmière donc ngai moko etanke lokola naza infirmière soki na baleki na mai olie ya hôpital c'est parce que nayebi ke mai oyo nde ezopesa bango bamaladi eza source bamaladi ebele bazosukola nango bainfection yango wana malamu to banana na mai to banana biloko ya kolia motu azomela mai ya bien maladi ezala te so moto azomela azolia bien ekoevite ke moto anabelaka donc so tosala nyonso tu wana tobakise bango susu hôpital mpo yango maladi ya mike mike ezangaka te tosonye bango bato mosusu bazokufa mpo moye balongwa tikini kuna deke toye na kinshasa bato nangoka tokende kinshasa trajet wana kokende wana bakoma ndenge kasi mwa moto akufuna nzela to akomi na kini me komi trop tard
donc toyekoya biso nyonso bainfirmière bazali mpe lokola ngai. Il y a aussi des médecins na poto bakokoya tosalisi baide tosala eloko moko ya bien awa pour la population ezala bien ezo effectivement po ngai ndeko elezere ayebi nga na poto ayebi mpe nga en tant qu'infirmière nde naye kosala bilanga awa nayokaka kutuki alobelanga na émission me nalanda émission yango te atangaka kombo nanga te mpa baki ayebi mwana mwasi moko infirmière na poto na Belgique mais aye kosala bilanga awa ke azali kofélicite nga mpo na yango nayokaka yango kaka donc ayebi bien ke kuna mpe nazali kosala maintenant nde na ye awa ayebi ke naza motu moko nazalaki combattante monene na kicombattante na ngai nabaki ke ezali kaka mpo na kosala yango na poto te sikoyo toza na moyen toza na président Félix Faci beto na biso azali awa ete azopesa biso occasion wana toya toya koede ye yango nayaki mpe koya koede ye to babiso mpe bakoki koya biso nyonso tosangana toseside toede mpe vision ya chef oyo ezali mpe parmi bavision ya chef de l'état do toede mpona population ya biso basedimie nga na olobaka merci na nzambe merci na bandeko na ndenge basali bon zonga bokasi bonso abengisa mai awa ebimi mpo ya kosalisa bandeko banso bazali awa na plateau ya bateke mingi na bita mokonzi azongisa ya mingi na moto oyo apesi na biso mai mama Marie Hélène na libotali ya mobimba awa nazali kobengisa yango na pouvoir eklese etoki na ngai mokonzi nzambe apambola bato banso bakomela mai ekoma mpenza liziba ya solo ya bomoi mpo ya bango banso ekombo ya tata mpe ya mwana mpe nyonso nte amen. Voilà, merci, hein? Merci maman Marie-Hélène, on reste ensemble. En tout cas, merci na bolingo manifester, merci na maman, ma misu nae, yango ebisi mai. Nga na olela te, mais na olobaka ka kolela na ngai eza ma misu ebimi awa. Mario ebimi na bato bamela. Maman azate. Maman on commence ici, on va faire ici. Voilà. Que chacun apporte quelque chose. Wana soki olobi na mutu même awa na monaki mutu azoloba bon yo kanisi ko développer sa nini ezako kende ko tonga soki tonyinda kuna yo na mboka nazoloba na yo eloko moko soki tonyinda kote ba même mapebe mena yo awa te koya ko tikela biso ka tombe te na bomo ina yo zozwa mbongo ozoboya kotonga mais kake bemena yo baye ko kunda ye oye ko tikela biso cimetière neti biso ba député na ba sénateur soki okufi lelo il faut ba kende ko kunda yo na mboka na yo c'est ce que dit la loi ba kende ko kunda yo na mboka na yo mais yo soki oza député na mboka na yo tongaka te oza sénateur na mboka na yo tongaka te ozaka na ba raison okendaka te parce que ozaka na ndaku te kaka mukolo ko kufa ba memela biso ebembe ba ya kotika na koyebisa bandeko nanga ba villageois ba bengane bembe na yo bazongisa yango kende place yo vanda. Nous devons prêcher aux gens quand même de marquer leur passage ba sentir que kuna soki ke kuna mboka ya ba mutu boy ba moni mwanda kuna yo ce n'est pas bazolo ba epa na bino bazolo kasoni elle est là-dedans. Aïe, awa, Atali Makambo, ba nomination pas Faché Simbité, et s'est lancé, la capacité de produire. C'est une femme, elle a laissé ses enfants, son mari, bah comme on a soit Mobaliaye, soit Yakéi, ainsi de suite. Il faut, dans la vie, il faut toujours perdre quelque chose quand on veut gagner quelque chose. Ça sert à quoi? Il y a depuis Kangamaki, bras dessous, Bolinga Kokabouanate, parce que si vous n'avez pas confiance, le mariage c'est un contrat de confiance.
Nalobaka na batu. J'étais avec une maman dans mon bureau. Alobi nazo kokali susu poto te. Maman wana tango akendaka poto alobaka alobi nanga azo permis de conduire naye po azala kokumba déjà awa. Azui passeport congolais, azui ba registre de commerce na yenyo surtout azala ki nango. Azui a pasoli yango atie na poubelle. Alobi ngai na Congo bye bye. Na kozonga kate. Alobaka boye na famille naye. Quand nous tozo conscientiser boye, maman wana zongi. Elle a fait 3 mois na Kinshasa, à mon akangate, azo lukazo mon angate. Toye komona naye. Alobi na ngande ko désert. Poto nazo ko kango lisute, na komi ko senga bolimbis. Mais tango na landaka yo muteme zongi a. À un certain âge, poto simbakate. Poto simbakate. Voilà pourquoi makambo ya Congo, tira ko lobaki non, moi je ne suis pas là-bas. OK. J'ai eu même à discuter avec un monsieur qui voulait me faire croire que na lobina e kamo ina biso non tel pays azana moi papa kende kuna biso ka Congo na biso ka RDC na biso na lingina lobela loi électorale avant que na bisa na pesa bino comment les gens souffrent kuna na maluku. Après un peu de temps bande konangai une semaine il y a patience, l'Assemblée nationale a décidé 2 choses: poursuivre le débat sur la loi électorale et puis mettre en place une commission où ekota la makambo ya ba o ba liaka mongo à l'état mais ba si zakate musala na bango kofinga lisusu bazwa kanyoso bazwa kambongo bazwa mituka ba avantage nyoso ya ba député bazwa ka mais ba vanda kana bango na bandako. On a commencé. On ne doit pas bloquer les pays. On dit que dialogue. Nous sommes tous les années. Tant que nous avons glissé, comment on a Félix ou bien comment on a Bin. Moi, je ne sais pas. Fofana et Penge, Nadia Makesse la Bakendaki, Namaluku Kosa la constat sur la vie. Il y a des Congolais. Maman, bazo kata bilanga, bazo se déplacer nini, bazo bimandenge nini, balobi nini. Suivez-les. Bakonji baza bazo monate. Transport et matibot baza wapi. Kuna na moto souffrance, awa pe souffrance, tokende wapi. Hein? Bateka siko bateka Congo, toka blambon tokoka. Pondu e uti na risite. Pondu e uti na libité. Mais yo osali ayo musala mais po biloko e komela bato na Kinshasa, ezo poser problème. Yango moni atake mopanzi sango esengeli na lobela bino po rôle ya gouverneur bozomona ngote, rôle ya bourgmestre bozomona ngote, ministre ya transport bozomona eti na lingi obimi so eza na kati na yo. Ye bolo banana ministre écriture bango bazo luka ba ke luka libanda ba secours banini biso moko awa soki balobi penza to sala musala awa ezali donc abla le père ayaka akota ba tracteur masangu ya nzela maye bandako yate bitumbeza to ndoli aka masangu tapatule bateke utabukanga lonzo pe na primo rase pour la nite pe na gouvernement na bango na tangu na bango ba sala bongo ba simba criture pour critique neza na mbongo makasi bati ba soutenir bato ba sala ba bilanga koto bati ba jeune bati ba moyen na bango anje so bati ba moyen na bango anje to za bien ba tracteur bango ba iya ezebe na Kinshasa ba kanga na kati ya mapangu na bango soit ba pesa ngo ba koto na ba crédit ba pia bango ba mboto sa misala pona pondu yango elesa Congo mobimba manioko ti ba poto wapi biloko na selonga kende tina ba Brazzaville kona mboka pela bilei na bango nde yango pondu o penone ba konza mboka nde bilei ya mboka na bango na masangu fo masangu awa ka yo soutenir so ka na ba tracteur ebele pour ce tracteur ezebe bato ba sa musala makasi ba tereze ebele a vide a bambongo so ba voyage kwenda futuka ayo chango koto ministre agriculture boyebi ete na yebi écoute na mona ete na yebi ete na mona epete beaucoup mestre maluka sala ne musane malamu. Merci moi mboka oyo nini omemi boy oyo grand-père za aubergine nde eza boye na basako nyonso nyonso tous les 3 sacs eza aubergine tala nzela sikoyo tozoyaka nango donc nzela moko mabe donc l'état soutenir biso pona gouvernement et soutenir biso pona osala nzela oyo tozokemba na basaki mais biloko oyo yango ezosunga bandeko kisasa na kolia makamu nyonso quelque bapondu yango oyo aubergine basolo mais kote so bimela so tolakisi bino oyoka na mawa c'est tant baloba kenoka Congo ka pona or pona cuivre mais pona d'abord bio. Tant qu'on a besoin de commander soso, on va commander piodi,
mosi ota awa na plateau de bateke nyonso ezali mais biso selon biso na entrée na biso oyo eloko pene opesa biso kaka pasi eza kaka nzela nyonso eza nango bien tovote bino mpo ke koloba na parlement biso oza baétranger tobakoma traité biso lokola baétranger mpo na nini boza bolobela peuple mais peuple bolobela eloko te bovandi kimia peuple esouffri ta tokotomboka tokomarché surtout biso bamama plateau soki tomarché ekozala mabe makasi mpo biloko ezouta na plateau kwanga na plateau manioko nyonso na plateau mais transport pasi tracasserie barrière soki 10 soki 1000 avant boleka 1000 francs soki chauffeur apesi te bakangi biloko eza périssable en tout cas lobela biso loba mpona biso vraiment bamama commerçante message wana otindi ya mwana mboka Eliezer eza ngai te yebisa ye bino bamama ya plateau aza député bovota nayebi Eliezer tambwe nayebi ye naoloba nde ya papa Eliezer akota likambo mpona bamama ya plateau vraiment ata ya likambo ya plateau mpona transport aloba mpona likambo alobela biso mpona likambo ya transport tosouffri peuple esouffri ezaka mpona plateau te Congo mobimba Kinshasa mobimba bato bazoka ezandu pasi bato bazoka matete pasi au juste tozokende wapi tozokoma wapi ale 2023 tovote papa Eliezer turo tozala bazoba te tokozala lisusu bazoba na lukaka penza miko baladere naloba nazoloba en trois tour tovote tozala zoba te en trois tour tofongwami tozala kolamuka osali te tokosala te telema banda kosala Zwa pour la biso ta plateau zwa solution. Voilà. Et ça passe. C'est là que je dis, il faut tout se compléter. Ceux qui gèrent au quotidien, vie à Congolais, ba membre du gouvernement, ta la vie ba toizo mené. Jantiningo Bilambaka, ville nayo, ta la vie ba toizo mené. Le député provincial, ta la ba électeur nabin. Biso ba député nationaux tala bandeko ba mama na biso pe ba o ba vota biso bazo le langa naza élu ya Tchangute naza élu ya Lukunga mais j'exerce le mandat sur le plan national. Même les lots, à ça la ligne.
Voilà, bande konanga na sukisi wana pona lelo pambate natikela bino temps ya kosala makambo mususu. Je vais souhaiter joyeux anniversaire na Pascal Kayumba Moussans azana Afrique du Sud na Ako. Joyeux anniversaire Pascal. Na bosana kiko souhaiter joyeux anniversaire Mukolowana. Je me suis dit mieux vaut tard que jamais. Allez, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Pascal Kayumba Moussans. Joyeux anniversaire. Allez, c'est pour toi. Bonne sa journée nayo. Enjoy. Ndenge balobak. Que Dieu te garde, qu'il te protège. Plein succès, mon petit. Voilà. Que chacun se pose la question. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Nazotu na lisumutu. Yo na téléphone na yo. Biloko wana olanda kotiaka bakaske nini yango olandaka. Ndeko Eliezer, ochelinga mobulu na libala. Te, mobulu te. Libala yango bovanda na bino, bosi bo divorça na bino kala. Otikalaka bato libana nde mutu bamonaka. En réalité, mutu na mutu abala déjà côté naï. Plus 243 998 311 332. Tout mon avis. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.